bienvenue Mbaimboka. Donc, vous êtes partout dans Mikili et puis dans Mboka Congo. Tout ça, on a un marché, on a un zandu. Et pas yo puis babenga biso, bakomela biso, to ya kotala un peu, marambozo lekela, mamotali ba tracasserie, mamotali ba taxe ya l'état, ba impôt ndenge nini bafutaka. Toza na kati ya marché awa. Tozoleka ba magasin moko to meka un peu koyoka bana mboka et puis ba étranger comment bazo vivre na mamotali ba taxe na bempo ndenge nini bafutaka yango ndenge nini ba bureau misusu ba membre ba bureau misusu balekaka kofuta ba mamotali ba taxe na bempo et puis commune musala nini ayaka kosala na marché commune précisément ya Kinshasa donc commune ya Kinshasa maramni na sala na marché ya Zandu. Donc, tous sur le terrain, tous aux côtés dans le magasin, tous aux baimboka et puis les étrangers. Tous les donc à suivre. Nazana Eric Arsenal wana na caméra. Pense moko na réalisation bazali wana eno Kongolo et Kibumba na sengi na régime obimba bachela biso ba interview to kananu baimboka marambo baoloba na étranger marambo tali ba taxe ya bempo na ba tracasserie et les kaka. Na kati ya marché ya Zandu. Donc suivons cet élément et puis on se retrouve juste après. Donc tout ça on a kati ya marché na Zandu. Donc tout ça na Zandu to make un peu koyoka bapel ya bandeko na biso ba étranger mambozo le kana kati ya mboka. Mambo bempo, mambo ba taxe ya l'état na mambo loyer. Est-ce que ezali ndenge bana mboka bafutaka? Ndenge pe bango bafutaka ngana ebite azana ndeko awa ndeko Ibrahim ye azali moko ya ba Guinéen bato yo bazo ko débrouiller na kata ville ya Kinshasa awa tokuti na kata magasin déjà ezoteka ba télé ba écran ezali wana mais meki un peu kokita to Solana Mukie bonjour. Bonjour. Tokuti yo na kata ya magasin awa précisément na kata Zandu na itaka awa ozoteka toli juste to ebelo omora mukie mamotali bempo. Est-ce que mamotali bempo taxe nango ezaka likolo ou bien eza na sebo futa yango comment? C'est impôt eza serre parce que marché nde talande bato bavandi marché ezate impôt tozo futa serre ba taxe eza ebele sikoyo. Deuxièmement loyer eza serre au moins à fin du mois. Ba taxe ya impôt na ba taxe ya mike wana après ba loyer za ser fallait ba kitsa muke pona e kosunga biso pe to évoluer muke. Merci beaucoup, fallait ba meke un peu ko kitsa mais banda déjà bobandi ko futa ona est-ce que bokenda ko réclamer te bo déclarer pour ba kitela bino? Non to ebisa kaka ba comptable mais ye moko abunda nenge na ye mais kaka toujours les ande moko. Merci beaucoup totiki na biso parce que tozio en pleine musala mais ba konzi bazolanda o kosenga na bango ni lelo ni okoyesa bango basala pona mamotali bempona ba taxe et puis loyer. Est-ce que bofutaka ndenge moko na bana mboka? Te zande mon côté différence izali parce que même ba taxe oya bana mboka na biso eza différent na taxe mais to sepela soki ba kitsa ki mukende ko sala biso bien makasi fallait ba kitsa ata ba taxe ya impôt ou bien ba DZRK c'est ça na ba loyer nyonso ko sala biso bien. Normalement bofuta combien de taxes? Ba DZRK yakawa na ba nini so ya? Ba taxi za ebele babanda na nini na direction ya société direction to futa ye moko akende kuna futa ube apesa ba nini ba comptable akende afuta kuna. Merci beaucoup Zaki Bomo de Ronabiso Ibrahim Yaza Guinéen boyoki mambo choloba awa vraiment l'état meka koyoka vraiment pas ya bandeko msusu parce que biso nyonso toza ba être humain. Il faut quand même ko kitsa ba taxe na bempo ba lobele ki vraiment kitoko. Donc merci. Sango yoke malamu ke président nga koti changement koti na makamno so mais tozo mona président koti changement santi. Biloko ka ya kala yango tozo mona nga tozo vivre. Tozo na mikanda no so depuis to fongoli maison tozo na mikanda no so en ordre. Mais bata commis so ki ba ye bazo créer so comme infraction. Partie d'achat, preuve de paiement, statistique de vente. Biloko na ndenge biloko relax ba document no so boza na ngonyo so
problème est créé biso na bango makofi bandi suka nango kanini convocation nde toza tozana ba convocation déjà faut que se représenter na commune pona nini kaka mbongo donc toujours toto souffrir mais ba document avant ba pesa bino bo pesa mbongo non document nyonso tokotiaki mikanda na guichet unique bapesi biso ba document nyonso ebimi autorisation identification nationale RCSM preuve nyonso toza nango DGRK tofutaka DGI tozofuta mais ezokoma na bata commune toza na problème na bata commune mpona nini bango bazocréele biso toujours bambouteillage moyen toza na l'aise eza te toza toujours menacé bakoyawa so bayawa 3 ale bambongo na bakozwa batie na bapoche na bango bakei même na kesa lete kokoma te donc ozomona ke biso na bango toujours bitumba na bitumba sikoyo tokovivre ndeni biso bana mboka makambo etali baimpôt na bataxe banani bakofuta bino bataxe na baimpôt bon oyo baimpôt bafutaka biso ya DGRK na ya DGI wana toyebi impôt wana leta yebi mais mpona bata commune bazocréele biso bainfraction oyo leta yebi te même oyo badati oyo ya 1900 combien wana ti lelo eza kaka na commune donc tracasserie eza makasi na kati ya commune oyo donc bourgmestre efo ayeba aluka pena ke non asokola bato wana nyonso baza na cerveau depuis ya mobutu ti lelo bazocontinue nango donc souffrance eleki merci beaucoup souffrance eleki mais bata commune basalaka bongo est-ce que moyen eza te bokende kuna bino nyonso boso organiser bo réclamer batracasserie wana ezozala bon soki tokei biso nyonso kuna bachef oyo baza kuna eza de ya source na bango bourgmestre akoki kozala na ye bachange mais tant que secrétariat wana nyonso eza ya kala changement ekozala te donc toloba eza na bango eza nango clique ya bango eza clique mobimba oyo eza wana bakosenda wana eti bochange chauffeur mais mutuka kaka yango wana bato baza wana bazaka toujours na tracasserie ata bosali nyonso ata tosangani biso nyonso tokei mabuya eza kaka donc bakosala nini bakobimisa kaka badocument kaka donc tokozalaka neti kaka esika moko kaka donc fo kovide bato wana nyonso commune kaka oyo nyonso ezosala bato boye tous les magasins soko okoti réclamation eza kaka commune ya Kinshasa donc zando eza ya bango donc bazolia mbongo na bapoche na bango baya bamandi ya mosusu ya $200 $150 $100 batie na poche bakei nango mais kasi tracasserie te eza tracasserie mpona nini bakoya bakréele bino bainfraction lukuta toza na badocument na biso nyonso eza preuve tofuta nyonso toza na biso na mikanda nyonso en ordre mais bakokréele bino kwa problème ntango boswana na bango convocation nde toza botona baconvocation mosusu eza ya liboso deya tofutaki mosusu eye lisusu toza na baconvocation nakobimisa na l'action wana eza konyokola bana mboka bakonzi baolanda yo kosenga bango basala nini mpona makambo wana parce que mpona bakonzi nde baolanda biso en tout cas biso tosengi na bacommune oyo ata bachange babourgmestre bachange staff wana nyonso oyo baza wana nyonso oyo bakweyaka sur le terrain secrétariat na bango nyonso bachange mokonzi ye moko mpe fo akweyaka sur le terrain ye moko bourgmestre azwa avérifie bamagasin nyonso atunaka bamagasin ayoka évolution nyonso eleka na bamagasin eza ndenge nini bozosala ndenge nini bozotravaille ndenge nini bofuta bataxe ndenge nini bourgmestre aza na droit ya kokota na bakomi avérifie na bamagasin mpo ayoka moko na bamagasin nde bamopesa baréclamation na bango. Est-ce que bourgmestre ya commune ya Kinshasa aza informé na mambo wana to aza informé nango te parce que bato bazolela mingi bon siko wana biso tokoyeba ndeni mpo biso toza awa soki aza informé nango mpe aza sous informé na biso tokoyeba ndengeni effort na ye ezalaka nini na kati ya marché zandu awa effort oyo ye bourgmestre asalaka asakitela bino déjà jour moko ameka mpe kovérifie bataxe na bempo bourgmestre na akita te soki akita biloko ekozala te po clique oyo eza rayon monene baza moko te baza ebele baza plus de 100 donc mpona kosilisa likambo ezali seki te baza ebele batambolaka groupe 3 4 5 baza na baliste moye baklasse bango ya misusu 50 magasins oyo bake groupe oyo bake groupe oyo bake groupe oyo donc mpona kopanza rayon ezali seki te parceke bourgmestre nde efo abunda makasi surtout oyo akoti efo alukaki na abunda makasi mpo changement ekota na commune oyo akoti oyebi kombo na ye oyo akoti toyebi kombo ne toyebi kaka oyo azalaki ancien oyo akoti meme kombo ne toyebi te gouverneur ya ville ya Kinshasa pe ya sika akoti azoyoka badoléance ezoleba ntango mosusu mpe aza informé te ayebi te mambo yango ndenge etambolaka mwa moko mpona ye ayeba mpe mambo eza kose passe na kati ya précisément na marché ya zandu awa na ville ya Kinshasa. Bon normalement ye ndenge aza wana ndenge akoti ya sika rayon wana nyonso bakomenase
tosenga mpa na ye soki akoti azala sage asala tout possible aluka mpena ke tracasserie wana ezalaki liboso ezala te mpa na ye ntange biso tokomona ke tracasserie eza te tokosepela makasi mpo mosala ekotambola bien mpo tozosala boye tozosouffrir so na biso ke tozosouffrir atokota na magasin mosusu bakoyebi soki ndenge nazoloba atotamboli 50 magasin bakoyebi soki nga nazoloba ata bosalisi document nyonso boza nango complet bakocréele bino kaka mbutu bakocréele bino infraction naka mpo osala nini bobimisaka mbongo soki bopesi bongo eloko te bayeli bino convocation nanga boke représente kuna chef na bango aza kuna lebo ifo bofuta boye siko bana mboka ngo bakobénéficie nini na mboka souffrance eza toujours ozomaka changement eza te soki na mpoza changement tomona bayeke non changement ekoti. Merci beaucoup, merci bandeko. Eza vraiment participé makambo eza ko se passer awa na marché azanu tozana itaga tomoni ndeko aza mwana mboka aza ko se débrouiller na kata maison na ye mais makambo tali ba taxe na bempo ifuta marana ona la lolenge elongo baneli siko makambo tali nde makambo za ko leka na commune à Kinshasa bandeko bazo déranger bandeko vraiment makasi to meka un peu ko ka mwa mawa pour na bana mboka pe l'étranger bozo sala bango ndenge wana na bana mboka lisusu ba kontibo meka un peu ko chamisu na mambo pour sinote passe à suivre. Donc voilà ba imboka to moni ndenge nini bana mboka bazolela baolela vraiment makasi mambo tali ba tracasserie ndeko mo aza mona mboka aza congolais na si boti kolanda ye auti koloba mambo tali ba tracasserie ya commune ya Kinshasa azo créer les bandeko bazo bunda biminda kuna etongo aye afungoli magasin na ye azo teka mesa na ye bazo déranger bango ba taxes zangatina bazo déranger bango na ba infraction mo bo ba convocation so ba sengi mbongo zate convocation na commune ce n'est pas normal biso tozana pour na ko constater les infractions au bango moko ba osala et puis dénoncer donc to lembate toza toujours wana to kitaki boki bandeko ndeni ba oti koloba moko lobi aza mikanda na ye complet eza complet akala kisi mais ba tracasserie le kika makasi mwana mboka mso lobi wana ata mwana mboka taza étranger mais c'est Ibrahim aza guinéen to ki ndenge nini na lobi te ba impôt eleki likolo makasi na ba taxe au mona lelo ala muki DGRK au mona lelo ala muki intela au mona lelo ala muki intela donc tracasserie eleki vraiment makasi donc ba kondi bo meka un peu ko sunga bo landela makambo yo bo tala nini bokoyi ko sala yango donc ezaki bongo émission na bino sur EHP Media. Donc, ton message a toujours coupé sa bino ba news, ba mambo za ko s'est passé. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci. Toujours on a kata marché. Ya Zandu na commune ya Kinshasa, boti ko ka makambo za ko s'est passé. Quant à moi, je dis déjà merci à l'équipe technique Mobimba, Eric Arsenal Azaki wana et puis Pense Moko na régime Mobimba et Enoch Kongolo na montage et puis équipe Bumba. Donc, sans oublier Nabo Sanité, Maman GH. Donc, il y a Papa Edo Amane. Bambote et puis merci. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. On se retrouve au prochain numéro. Bye.